Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir Balandi, soit Desho Dena TV. Merci Naba O Balandi Desho Dena TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Desho Dena TV Ota la réalité. Tu es un sujet moko ya kafu pe koka moi. Quel est le problème? Zala brancher na pesi au détail. Naza na sujet moko maman na biso abenginga apesinga sujet na ena lo belango mais sujet on a robeta on a dévolé na kati. Parce que moni soko pesi li solo kolingate ko pesi li solo yo zana erreur to zana mabunga moko boye na kati molingi toujours to lo belango na faveur na yo non. C'est que na sungi yo te na memi yo na kati ya erreur. To kolingata on sujet zo ya na chaîne et zapo to longola mabunga to longola ba erreur entre nous. Voilà pourquoi to ça ba émission a boye. C'est-à-dire, elingo lo bate ke soko pesi sujet yo zana erreur, mais olingi to lo bela yo ke yo zana raison non. Wana seke na sungi yo te Desho Dena TV, rien que la vérité. Voilà, c'est ça notre ambition. Toke na sujet. Maman benga lobi Desho nazalaki na préparation moko ya kosalisa anniversaire ya ndeko moko to sala ye comme surprise. Maman abongisa maki ndenge kaka babongisaka na ndenge ya koyamba ba invité. Mais chose grave, ba erreur eza o maman salaki yango pe na lukato palpe na kati ya émission. Ya on a bi na émission on de na osala ngo to na dévoler na kati. To lobela côté ya bien ya maman, to lobela côté ya mabe ya ba erreur o maman sali. Maman lobi Desho na bongisi ndako. Na invité bandeko nanga ba congolais abengi pe bato ebele. Baya na fête o ya salisa ki ya surprise ya ndeko fulani alingaki asalela ye anniversaire kaka ndenge ezalaka par surprise. Mama asali fête ya bongisi ndako. Erreur ya mama akomi na porte ke soki boye bolongola basapatu na bino etikala libanda. Ya ah Desho. Mama lobi boye Desho ngana komaki bongo parce que ngana yeba iteke ekozala mabe. Mais au moins to sola ina mama na laksaki mama ba erreur na ye na kati ya lisolo oyo. Mais maman quand même aza compréhensive. Maman lobi beta ka ke ko sala eloko te. Batu ba ye ba erreur pe o ngana sali ba msusu pe ba sala ngote. Voilà pourquoi na lobi ke non kolingate soko pesi lisolo yo za na erreur molingi to lobela lisolo na faveur na yo non, ce n'est pas comme ça. Bref, maman sali fête. Abongisi ndako azui papier atie na porte alobi mutu nyonso akoya na fête alongola sapatu na ye atika libanda po maman azalaki na tapi ya bien na kati ya ndako. Yoka na fungoli parenthèse moko rapidement awa po comprendre. Oyebi ba comportement ba congolais na ebite eza nini ko sutuka ba tapi ya sika to ko sutuka na vie okanaka te ko koza na ndako modèle komi nango. Toko sutuka kaka biloko nyonso to ya kosomba na poto nde esalaka boye. Ya batu bazo ya fête na ndaku na yo. Yo yebisa bango balongola ba sapatu esalama wapi. Muta kolongola sapatu na ndaku no oui réellement okoza na tapi o ezwaka o musala po o nettoyer ou bien po o lexango brosse oui to yebi. Dans les cas particuliers na ekotala yo nga moko oui d'accord. Na kolongola sapatu nanga na tiki na liboso andako bien côté bochara ba sapatu na koti pour le cadre de respect pe akoboya ko bebisa biloko moninga na ndako d'accord ezalaka mais na cadre ya fête obengisi communauté bato ebele mama lobi ezaki fête ya munene na sala ki ngo surprise pona ndeko moko fulani bato nyonso bakoya na fête balongola sapatu batika libanda po yo na ndako no tapi ezalaka ya ba congolaise. Quel comportement! Ata François Hollande, président de France, na Champs-Élysées wana batu bakotaka na ba sapatu. Na Champs-Élysées za na ba tapi batu bakotaka na sapatu. Bongo na ndaku na yo.
Oh, ça ba erreur, tout ça là, yaya. Eza erreur. Et on aime ça, maman, li solo, on a robé tango avec vérité. Ce qui n'a le bilan, le bango na côté là, yo, c'est que to le belo roté. Yaya, n'a pas su exemple, mon koboui. Nga personnellement, des choses, au benga na invitation na yo, sapat na nga ya sika na fungoli na carton, na oya na invitation na oya anniversaire. Na koma na porte, no na longola sapat, na kota na ndako, warato nani. Ata warato nani yaya. Maman koto wane ezalaki erreur. Mwana mwasi akoya bolati ba boot na mino ndenge bolingaka ba boot muso ezaka jusqu'au genou, a se classer bien na ba boot na ye alati mwa elamba kitoko. Aye na ndako no poyo salisi anniversaire, alongola boot na ye po akota na anniversaire. Et salama wapi yaya. Et salama wapi maman nange eza ba erreur. Ba bloko wana eza ba complexe d'infériorité moko boya ko sutuka o eza entre ba congolais na communauté congolaise nde biloko ezali. Quelle intégration. Yaya balongola sapat ce mutaeli au visite particulière ayeye moko na mwasi ne d'accord. Faites. Papa alati penda 3 pièces ya veste, cravate, alati kroko na se, alongoli kroko atiki na liboso andako batu baya ko nyata likolo kroko. Yaya yozoye baba congolais na pete, ozoye baba sapologue na pete, sapologue aye na fête, alongoli sapatu na epo oya na fête ya anniversaire. Maman koto ani zalaki erreur. Elo ni na ngana lo banakacha eza na ba congolaise mingi to pe bandeko mingi ba na ba erreur aboye. Muto aye kotala yo, ozo ko imposer muto alongola sapatu na makolo. Non, ça c'est quelle éducation, c'est quelle intégration. Yaya biso tout wana mboka mindeleti. Ndakuni ya mundele yo kene mundela biso longola sapatu. Non di. Po yo koloba intégration ya wapi. Biso na yo toza na poto. Ndakuni ya mundele yo okendo lati bien, oye visite moko officiel, mundele wana biso ke longola sapatu avant kota na ndako. Eza ba erreur. Tant yo salisi fête. Il faut yeba déjà que na kati wana masange yoko sopana na tapi, masange yoko sopana na kit, yeba ke salite kozala. Pourquoi basala basal de fête? Pour éviter babloko ndenge wana sala matin na ndako. Tant yo yeba iko yamba batebele, fallait louer une salle à côté. Po yamba libota na yo, po yamba bandeko no bo solo la bien bo vanda tranquille. Mais maman lobi que non aye ko yebisa ba invité na fête que non, il fallait bo longola ba sapato bo tika libanda, po to chaki même papier na porte mais bo monité bo tangité. Bref, ba invité du fait que maman yaki ko tenir langage wana liboso na bango ba invité ba silikaki. Ba mususu ba yeko se comporter très mal. Mais na comportement o basalaki na kati ya ndako ya mama ba mususu bazwaki ba biloko ba bandaye kolia ba misuni. Bazwi ba soso ba bwaki na se ya ba kiti. Misusu ba bwaki ba misunyanta ba na se ya ba TV ba bwaki biloko partout na ndako. C'est-à-dire ba saboter ndako ya mama. Wana pe sali bien te et sali malamu te attendre ko moi c'est asalaki erreur. Ya koyebisa bino bolongola ba sapato, mais il fallait pas bo réagir pe na façon wana. Et sali mawa pasi na soni. Mama na biso alobi des choses. Ngata on ayebisaki bango bongo na yebisaki bango teke na ndenga mabe na yebisi mama ato yebisi bango na ndenga mabe te mais ezalaka te mwasi na mobali babimi na ndako ne balati bien balati soirée na bango muninga no mwasi alati talon ne ya kitoko po ye na ndako no ezala na tapi alongola talon po kota makolongulu bobangaka batu ko yaya. Moi, personnellement, des choses na koute na bablo andengwa na episoka merci, au revoir. Je démarre ma voiture, retour à la maison. Et salima wa pasi na soni quel comportement yaya. Ko sutuka tapi, to ko sutuka nini ou bien ko sala fête, ou bien sutuki ndenge sali si fête. Olingo bima danser non. Maman esopi et sali bien te ezalaka te yaya. Ezalaka te pe et sala magate wana ya ko zanga respect envers batu. Muto kolongola sapato oui, aye kotala yo visite moko particulier, aye yemoko, akolongola sapato na cadre ya respect parce que tant to tambola na cadre ya normal be visite normal, mutaza na façon ni ya lataka. Mais tant mutazo ya fête. Soit sapato wana penda bimisi yango na carton, sapato akanda, o ya kenda nango guerre, o ya kenda nango combat, quand ndenge ba kinoa balobaka. Bor pendo na kenda nango combat, na yepa na yo. Popa na yo cha tapi il faut na longola on atika libanda batu baya ko nyata ngo likolo mais non et salima wa pasi na son maman na biso lobi des choses bandeko balia ba tapaja ba détruire ndaku na ndenga mukete
ba détruire ndako ya maman na ndenge mutie, ça veut dire ba boaki misuni ba saboter ko boire ba chips. Maman lobi tant to tira ki na sima tina se ya TV toke lokota misuni nyonso na bazaki na rage par rapport ya façon au maman yambela ki bango po bakota na ndako. Et ça li bien te air moko to ye ba communauté congolaise tozana ba intégration moko o eza hors intégration. Hors intégration na yebite fête ni yo kokendaka pa mundele balobi batu nyonso ba oya na anniversaire ba warato nini yaya. Okomisi batu ba warato nini ata kutu ba wara ba kondima te. Bongo biso ba congolais mutalati nkewa. Alati kroko na se yo longolise kroko etikala na porte. Tu ba quand même denga ko yambana entre nous, tu ba quand même ko pesa na pe valeur na respect. Maman na biso li solo na yo eza bien. Mais ceux qui na lobina lobela yo na faveur na yo o comprendre erreur au salagité. Kolinga te ke so pesi li solo to lobango ka na faveur na o. Non 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 non. Tika to lobela li solo na katikati po yo po comprendre erreur nini yo sali po sala kalisuste, c'est ça. Rien que la vérité. Et bref, maman lobi lisusu boy. Bande gotango bayaki na fête, maman lobi du fait que biso to sambelaka trop. Ngapa na nga na sambelaka. To linga ba musique ya ba kofite na ba jibe tout ça na ba wera. Oui maman. Mais yo ebite na fête tango zobenga batu mutu na mutazoya na mentalité na ye. Est-ce que batu nyonso ba oya na fête na bino baza batalingomba na yo? Non. Est-ce que batu nyonso ba oya na fête non oyebite ke na kati ya bato bengi ba payen pe bazali? C'est ça. Tant toza na fête batu nyonso baza na opinion morote. Et ça même na fête mususu onga moko na kenda. Sœur ya église nanga, abali sœur na biso moko ya église. Frère na sœur babalani toke na salle. Musique ya Kofi ebeta. Musique ya Kofi Olomide ebeti. Papa lobi mama te nzoto eza kobela. Simba te oyebi nzembo wana. Eza ya yo show ebeta. Musique ebeta. Mais lingomba nde ebali. Lingomba ebali frère abali sœur na église. Toke na salle. Tobandi na prière, musique ebeti, mais bande kwa koto mususu balobi te bo disposer biso, bo privé biso. Toye fête, toye pona mutu moko te mais toye pona batu nyonso bazao. Mais c'était normal. Bache di bango musique na bango, mama lobi tata te, nzoto eza ko bela e, soki pe eza ya yo. Eko simba te, show. Oyebi musique wana ya Kofi Olomide, e beta yaya. E beta yo okanga sentiment batu ndenge nini. Maman lobi de show bandeko baye na ndako bakomi kosenga babetela bango banzembo ba wera na ba jibe. Maman habite omoni biso awa to sambelaka biso amoya ba musique wana ezate non. Yo kamo biate mes frères de show skondeni frères de show olo ba mambo aboye babeta musique ya wera yo lingina kosa. Na biso ke na kenda na salle frère na sœur ya église nanga ba balani musique ya Kofi ebeti. Musique ya Kofi ebeti po bato bayaki bana besoin ba sepela. Musique ya Kofi ebeti bato bamelaka Amistel bameli, bato bamelaka Aneken bameli, bato bamelaka whisky bameli whisky. Bino pe ba frère na ba sœur bomelaka sucré bomeli sucré. Et c'est comme ça. Maman na kati ya fête na ndako na lobi oh non, moi ebo beta ba musique wana ya ba Kofi awe ezate bandeko bakangi TV bakangi na musique ndako etikali silence ba bandi koyemba musique ya Kofi na munoko. Mbutu. Bango moko babandi koyemba musique ya Kofi na munoko. Bayembi pe na suka batie na musique ebeti. C'est-à-dire maman zo déplorer maman lingaka lobake non, comment bato wana baye na ndaku na ye ba respecter te ndenge ya lobaki ba longola ba sapato. Non maman, eza erreur. Okuko longolisa jamais bato ba sapato. Non ezalaka te bandeko obwana mabunga bwe non oko sala ngote. Jamais pe mutaye ko talo websa yeki longola sapato non longola sapato pona tapi. Ozo dénigrer mutu. Mutu wana na ndimita ozana courage akoyaka pa na yo. Loba ye moko longola par conscience. Mais soyez pas longolite beta ngo kara. Salita ngoni na otika na tapi o yesoka koti na sapato tapi e baby. Non. Soki muta longoli so longolite sala semblant. Ezandaku batu nyonso bazara ndenge moko te. Tozate lokwa na Kinshasa o matana poto. Non. Toza na poto. Mama linga lobake no de show bayaki na basapatu omoni nga na zali na tapi na nga ya bien na ndaku obenga ki fête na ndaku no pona nini. Il fallait faire une fête dans la salle. Il fallait faire la fête dans la salle au lieu d'organiser la fête dans ton appartement. Clair et net, il fallait faire une fête dans la salle.
fallait louer une salle à côté au salle ici fête pourquoi benga ibatu na ndako. Oh non, mais des shows biso to sambelaka bango baye bazo recommander ba tchela bango musique ya JB je ne sais pas Kofi, mais oui tant yo benga batu ba ya fête oyeba iteke ba payen pe ba na kati oyeba ki et salima wa pasi na son maman azo regretter alobi bandeko foma et compréhension ezalaki ba baby sindako et na suka nango bandeko ba yembi nzembu, mais maman il faut yeba ke tango zo sala fête soko moni yo sana ba tapi ya cher ou eleki bilamba o batu ba kolata po ba ya na fête kobenga bango na ndako te parce que biki tapi na yo eza cher ko le kabilamba na ba sapatu ba kolata kendo sal sa fête na salle soko moni ke na ndako na yo yo sambelaka olinga ko yo kanzemba JBT Kofi te ko benga batu na fête na ndako na yo te kende ko salisa na salle comme ça soki ba beti Kofi na JB kuna etungisa yo te. Mais par contre même na salle okoyo kango kaka soki yo moni ke yo ka musique ya Kofi na JBT c'est ko sala ka fête te. Ou bien soko sali fête benga bato yo yebi ke ba otungiso te par rapport ya ba critères ou bien ya ba caractère wana ekozala bien pour limiter les gens. Mais soko limiter batuto bengi batuto en vrac, ya prétend toi que non il y aura toujours des accidents pareils. Voilà donc maman eloko tunga to lo bana sujet maman na biso ngo wana maman soki to ba to kumisa yo ko sali bien eza erreur. Jamais oki ko lo bana batu ke mutalati veste na e propre auti pa na mwasi balati ba bongami bazo ya soirée d'anniversaire pa na yo to longola ba sapato po tapi o eza na ndaku na yo eleki cher par rapport ya bilambo to latina ba sapato non eza raté ya ngeli tika mutu aya ndenge ayeli avanda après la fête mutu na mtazongi na fête pe bachaka imposition ya musique te yonde ko robala oza frère mais est-ce que oza na ba camarade ba payen te baza mais soki obengsi ba on a fête prétends toi que ba rosenga ba musique wana clair et net. C'est-à-dire maman na biso azo regretter maman lobi bandeko ba bebisaki ndako maman lobi bandeko ba yemba musique ya JB oui yango wana na yebisio na kati wana ba erreur pe eza côté ya maman mais eloko pe mabe bandeko ndenge bobwaka ki biloko na ndako ya muninga ezalaka te babwaki biloko tina sima télévision na sia ba kit ba salir partout ba saboter ndako ya maman ba sali ndenge balingai ba sala na kanda ndenge maman lobai na bango balongola ba sapato. Et ça li bien te ya to meka ko changer to meka ko copier mentalité mindele ko zala bien. Donc maman linga ki aloba ke non batu wana nde bazaki na erreur par rapport ya ba comportement non ya to loba makambo avec vérité o kai ko longolisa bango ba sapato surtout bazaki basi ba koti na ndak fallait faire semblant otiki yango eleki mais tant ko yaki ko lobela bango liboso mibali na bango na basi na bango et ça li propreté. Voilà, autre ngete lo bana katikati yango wana maman soza na ba comportement ya ko longolisa batu ba sapato ce n'est pas bien. Intégration yango ya biso ba congolais ngana yeba raté soki ezaka ya ndenge nini. Na yebite poto za ba camarade ya mindele. Non na kenda pa mndele mota yebsinga longola soulier olati na makolo, longola basket olati na makolo avant kota na ndako. Non. Non, eza ko sutuka ba tapito nini yango bien ko sutuka ba TV to yeko somba na poto na ba kiti. Non ya. Eza bien te to yeba ko to sabatu. Kozwa batu na kozwa tapi na onte komi na valeur ko leka bato yo bengi non kozwa tapi na onte koma na valeur ko leka ba sapato batu ba oya kotala yo non ce n'est pas aussi du respect. Voilà donc bref yango wana des shows d'Enar TV rien que la vérité ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir. Voilà notre ambition sur des shows d'Enar TV au centre. Na oko sote ya rien que la vérité tika to lo babo ipo batu ba longa na ba erreur soki to lo beli vérité ya ko bomba batu ba comprendre te to leki na annonce tozana annonce na biso ya kafu tozana annonce na zana maman na biso 32 ans d'âge maman zana mwana te abala te abota te maman zana besoin mobile ya bien ba kumbela naye mobile moko responsable ya bien maman zana e posa. Nazana maman na biso mususu 48 ans d'âge, mère de 3 enfants. Maman zana Paris, azana besoin mobile ya bien responsable ba kumbela na soko ze intéressé benga des shows d'Enar TV. Nazana maman na biso mususu 26 ans d'âge, Ukraine. Maman zana besoin mobile ya bien ba kumbela na benga des shows d'Enar TV soko ze intéressé. Nazana maman na biso mususu 35 ans d'âge, maman zana Lyon. Soko vous intéressé, benga des shows d'Enar TV okumbela na mama na kuzu. Tozana mama na biso mususu 44 ans d'âge. Mama zana 44 ans d'âge, Afrique du Sud.
azana mwana moko me mwana zapa na bango na baboti na ye na Kinshasa to na RDC. Benga Desho Denar TV soko ze intéressé toko solisa yo na kuzu. Nazana mama na biso mususu 40 d'âge, mama za na Paris, mama salaka business na ye Congo Europe. Mama za na nationalité européenne, soko za intéressé benga Desho Denar TV to pesa o coordonnées na kuzu. Nazana mama na biso mususu 40 d'âge encore, Paris. Azana besoin mobile ya bien ba kumbela na ye mama lobi choko te, soko za choko ko benga te. Maman zana besoin ya beauté naturelle. Nazana maman na biso mususu. Azana besoin ya mobali ya bien bakumbela na ye. Maman lobi kozala star te. Soko za star ezana tina te kobenga te. Maman zana 26 ans d'âge. 26 ans d'âge, azana besoin mobali responsable bakumbela na ye. Soko za star kobenga te. Voilà, Otozaï nango comme annonce wana. Benga Desho Denar TV pesa biso ba sujet bientôt le belango. Soko talingamba liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV Ota la réalité. Aimez, commentez votre émission. Et Zalaki Yabino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché ba émission Zakoya. Ciao.